esengo ezalaka ya biso ntango toyebaka na moma oyo bozali kolanda info 16 na émission na biso oyo emekaka kofongola biso bongo tolobaka émission oyo ezali émission ya bato ya mayele, émission oyo ezali ya bazoba te, émission oyo ezali kopesa biso badécouverte makambo toyebi te, mais na kati ya émission oyo tozwaka libaku to chance ya koyeba yango. Topesi mbote nanu na bino bato bopesi biso permission ou bien bosepeli kolanda biso. Merci pe ndenge bozo continuer ko s'abonner, merci pe ndenge bozo tinda ba question na bino, to continuer ko tunda oya biso papa Wasambula oyo to mesana boyamba chaque samedi na émission na biso. Na lelo to komeka mwa ko solola masolo ebele. Ba question na bino botindaki eza ebele. Naza na ngana papier te mais o bopesaki ngai déjà naza nango ebele. Na yango to komeka ko solola na papa na pesa ba question oyo bino bopozaki. Boposer ba question ebele ebele. Na yango émission oyo ekozala moi mulayi muke. Moi mulayi muke po ba question na bino mais nde moto ekomisi émission mulayi. Pona wana nake kopesa papa na biso papa Wasambula mbote papa. Mbote mingi papa ngai. Boni nzoto. Moi makasi ngolonza bipontolenda. Okoki ko saluer to kopesa mbote na bandeko na biso oyo bazwi libaku ya kotala biso. Matondo mingi bandeko na ngai batata ba mama bilenge. Na pesi bino mbote mingi. Mpe nasongisi matondi na ndenge bozali ko se disposer pour na kolanda mai oyo biso toza komemela bino. Pamba te ya monde ezali nzela ya esengo pe ya lobiko soki bosambele kati na yango. Mingi baza ko déclarer que bonzambe ezali pasi. Normalement ezali pasi te. Omoni lelo oyo soko pesi mwana ya 3 ans amema bidwa 5 litres na distance à 100 mètres akomona ngo pasi. Mais mwana oyo azali na 20 ans to 30 ans opesi bidwa 5 litres pour na 100 mètres akomona ngo facile. Elingi koloba nini na lobi na masese ezali difficile na bato oyo basana na posa na nzoto pe na bato bazali confier na mokili pe na bato basana na bososolité, mais ezali facile na moto asana posa kobika pe kolinga nzambe pe azali kososola yango bomoni to baka mingi émission na biso ezali ya batamayele, ezali émission ya bato bazangi bososolité, mais ezali ndeko na bato bazali na bososoli pe émission na biso souvent ezalaka découverte. Pourquoi? Parce que yo obotami chrétien tel que ngape na botamaka chrétien, donc savoir ndem teko kabula ngai na olelo na ebinzi la Congo yo ndo nanu oyebite yango tozo ko sunga pe yo ndeko na biso yo po yeba ndenge biso to yeba ki potero biko yango wana. Donc émission na biso ezalaka souvent découverte, action de découvrir ce qui était caché ou aussi inconnu. Donc makambo sanga ki koyeba to yeba ki mozoko chango kate yango nde toaka kosongiso na koyebi pe kochayo ke ocha penzaka pe na drama ya koko. Matondo mingi na pesi mbote na bana na nyonso ya molimo kati na lisanga ya boliko biseba nsubozwami na États-Unis, na Canada, na Belgique, na Suisse, na France esika penza siège evandi pe na Angleterre pe na bande kono subisika bozali. En tout cas papa ba pesa ki mbote pande komoko na Canada kombo papa Matondo abaki komisela nga mbote na papa komimba Papa Matondo nga pe na pesi mbote esiko zali na Canada. Okay. Merci. OK. Donc Matondo mi Matondo on a kosuma bande kona biso balanda biso na bokebi nyonso pe bacha sagesse pe bososoli on a ko ital ko yeba mai o biso to soko nimela bango ko pesa bango semopeki. Papa Wasambula lelo oyo bato bayebi mingi kombo ya Kimbangu na nzela ya église kimbangiste. Bato bayeba mvolozi Kimbangu na nzela ya église kimbangiste. Bato baza na posa bayeba soki bango baza ya faux, soki yo ozali ya vrai. Nini ezolakisa ke bango bazali ya faux, yo ozali ya vrai oya yena kombo ya mvolozi Kimbangu. Matondo mingi papa pona koloba ke ngai vrai to bango faux peut-être to kobongisa mukesi kawana. Bango nyonso baza ba habitant et pardon baza bakela moyanzami pour tolendo
biso na bango tozali bato moko nzambe moko mais kobenga faux c'est trop dit mais nde bazangi nanu boyebi on comprend le sens que vous utilisez bazangi nanu boyebi ya ko reconnaître la Congo parce que lingomba wana ezalaki créé par le blanc ba blanc mutu ba créé ki yango et pour la domination ya biso ba noir et aussi pour na flétrir complètement image ya Mvuluzi Kimbangu parce que Mvuluzi Kimbangu tanga memi sangwa lobiko et pas ina biso ba yindo alors ba mindele ba komaki na vertige nde ba lukaki non photo éliminer mutoyo ba lukaki ko éliminer Mvuluzi Kimbangu mais ba ko éliminer te parce que puissance aux aikati na Mvuluzi Kimbangu ezalaki likolo na bango même ici arrestation de Mvuluzi Kimbangu en 1921 et c'était quoi bazalaki na mboka Mbatanzanda mais PV yanzami pour établir que zonga na kambe sika ba mindele basa ko luka bakanga il fut arrêté brutalement et torturé par le blanc ba lukaki ko boma même j'espère que c'est dans le bon na émission mususu et place otobenga wa kitsuka ba mindele bazoki mokano ya ko silisa bomo ya Mvuluzi Kimbangu isika wana o ba beti ba bomi bazoki si bakota ba tchena kata tona sudi caustique ata osa bomo iso ba sopeli et toboki dessus mais ba soudé na kati baboki na fleuve nde ba koko balba Kimbangu ki benivava ntsuka ela kisike Kimbangu penza awa nde asuki mais ba mona mutu ba yango ba pesa ope kombo kitsuka ba mona pe mutu de kolato na mai azali ko leka donc ba mindele ba kokaki ko bomete nde ba mindele pona ko flétrir complètement histoire ya Mvuluzi Kimbangu basalaki échamboulement ko échambouler la vraie histoire de Mvuluzi Kimbangu. Échambouler vient le mot détourner ko détourner histoire de Mvuluzi Kimbangu ko sabatu que non azali envoyé de Jésus-Christ. Vous comprendre c'est ce qui fait que ba mindele bazonga la en plein na bango nde diangenda azam fils biologique ya Kimbangu te je vous ai déjà parlé de cela azam fils biologique ya Kimbangu te ba mindele mutu ba suye ba bokolié ba pesier idéologie dans la kokisi 18 à 19 ans 17 à 18 à 19 ans ba eko sala lingomba Kimbangisi na 1937 et ba lobby okotia église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Kimbangu bokotia na Bible yoko bima fils biologique ya Kimbangu parce que batu nyonso tango bako yoko zolo bakasa motinda na Yesu po batu balanda yo ozomona nde na 1959 bakotisko na écuménique pe bakomi ko fêter Noël c'est ce moment catholique bazo sa au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Kimbangisi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit abengi tata mwana molimo sang eza makambo ya catholique donc différence na biso même si biangenda a déclaré que alobaka bien le vrai Kimbangisi bana kati Kimbangisi te bande konango basana na kati Kimbangisi basaka bande konanga po lelo ba pesa kina no confiance na tata biangenda pe lelo baso pesa confiance na Seigneur Kimbangu kiangani donc et ko sala que moyen batu ba comprendre ete baso yo kanano ye parce que lelo na Congo batu bazala ka bandimi ya nzambe te baka bandimi ba pasteur est-ce que vous comprenez c'est ça amoni prophète ou andibeli prophète amoni pasteur ou andibeli pasteur amoni bishop andibeli bishop vous comprenez même biso na nzila Congo biso oyo lelo biso papa wa sambulwa ezana ba oyo bandimi ngai pe na lolenga na sotal sa ba moni mo passe o ba kabi mosusu ba pesi privilège bandimi na bango ba la bana basi bisatu mine ba mela ba diamba masanga ce sont mona ba comportement musu bizarre nde bango ba tupe loko ba lingi nzoto ba moni ke mutu wana nde malamu vous comprenez or que ceux qui ba baki batala nzambe pour tulendo image ya solo sa Mvuluzi Kimbangu Mvuluzi Kimbangu bi bola ndama ya ngai docteur ndama ya Mvuluzi Kimbangu ukomona Mvuluzi Kimbangu suki za ki bizarre te parce que bango suki bizarre bazana ngo bazina ngo wapi basinga singa na nzoto Mvuluzi Kimbangu na basinga na nzoto te bango basinga na ewuti wapi ba diamba Mvuluzi Kimbangu na ka diamba te Mvuluzi Kimbangu ba ka 2 familles te 3 familles te 4 familles te bango bazina ngo wapi et ça déjà différence na Mvuluzi Kimbangu et sur la séquence c'est la Mvuluzi vous comprenez ndenge moko pena Kimbangisi donc itango mindele ba fonda kiango po batele bisa komba Jésus po Kimbangu aiko bimisa sekela Jésus na ba Maria na ba Yahweh ayebisi bana Kongo bolongo na nzela boso na nzambi pungu tulendo nde sikoyo kosala ke ba mindele batelemela ye sikoyo pona ko boma image ya Mvuluzi Kimbangu nde batelemisaki diangela ba créer église Kimbangisi pe banda kufuta ye pe ba kopesa bomengo na libota na ye ndenge balakaki ye pona ko filtrer complètement image de Mvuluzi Kimbangu c'est ça
C'est ça la différence entre nous et les Kimbangis. Voilà. Sikoyo papa bato nyonso oyo lelo bazondimela mvolozi Kimbangu na nzela ya papa wa Sambula obe bato bazondimela mvolozi Kimbangu baza traité lokola ba essence baza traité lokola bato moko babungi nzela. Sikoyo sor nini ezozela to ekoya na bato bazo traité bana mvolozi Kimbangu lokola ba essence lokola bato babungi nzela. Bon, ce qui est le papa aux hommes entend aux opposants indépendance, madame Volus Kimbangu le bas spirituel. Parce que tu as le baka indépendance spirituelle, on se base sur la date et ça Volus Kimbangu dans le baka. Ce que biso toza kolandela ngoka kapona kotali sabato ke bokeba tango na ngokomi pene. Vous comprenez? Mais le bato ba comme ça on est sabango. Neti ndeko na ngamoko boye awutaki koloba ke le 11 indépendance spirituelle beaucoup monde. Le 11 de kaki. Après, avec le bac, c'est le 28. Le 28, peut être le 40, le 5. Donc, comme il y a un moment, on se comprend. Le point de côté de ça, que Mayanzambe va t'attendre à côté. Ceux qui n'ont pas le pas, il y a eu dans Zéla, Naote, Kolban, Zéla, Note. Mais Bamisusu, Basotinda Batuna Bitumba, Bazoba qui voulait nous t'attendre Bisoto le Banabino. Botala Congo, mais, nana soki omoni lelo tango ezomela mpo nzambe aza na posa makila bato esopana mingi te ali na posa sore ya bato te lelo sore ezali mais bato baso kososola yango te sore neti nini sore ezali papa soko omoni bopito ezotonda eza déjà sore osoko parce que toute sorte de maladie ezali venir du diable oso comprendre bo bakoko na biso babanobela te est-ce que c'est papa nasilisa bopito ezalaka te bakoko na biso bazalaki te komba diabète pesaka na komba na monoko bakoko na diabète na monoko bakoko na pesaka to na lingala fona luba bomo na malade bakoko na biso te pesaka komba tifo na monoko bakoko na bande ko bo pesa ngai na yala ngwa ngana pesa ngai vibron bien kyste na to appendicite to cirrhose de foie to malaria na monoko bakoko na maladie ne se portée. Même sida et il y a un vaccin. Ebola ou de tout. Ebola peut passer dans le sang. Toutes sortes de maladies et où tu l'as pas mis. Il y a un autre qui va aspirine, ba novaligine, ba ibucape, ba diclofenac. Les hommes n'ont pas qu'on a vu ça. Par contre, on a vu ça, ça va qui ça la l'hôpital en athée. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes et où tu n'as pas parce que sort. Batu tango banati banzamba bike kopé ya mindele o bayela kibiso li futi yango batu bakomi kobela hermos tango bozo komisa Jésus le diable li fa bozali lelo batu bozo melaka bakisi batonga bopito ba morke za kotonda mutu azana no tango so 30 40 ko maladie soka meliki sta ko sana nsoto makasite sort déjà loin parce que la différence ndenge nazo tout atolo na bakata nyonso ngai na bana na ngai lokwa to na nzela Congo hôpital, pharmacie, qui s'y tonga, vaccin. Exact. Alors, ce qu'on sort, c'est ça la différence. Bah, oh, bah, la dinga mingi wa sambolo. Les locaux, hôpitaux, bah, pèse mon moko. Bah, médicaments, bah, pèse mon moko. Parce que ensemble, n'a biso sobi qui sabango. Tel que papa lema. Tango yo koko tapé na nzela oyo. Kisi, na tonga, et bunga na ndako na ye. Est-ce que vous comprenez? Exactement, il y a un côté, ça belé. Ce que monde disanga France wana, au cas disanga bolingo parce que ezalaki na bande konanga mususu maladie. Amoni kabiki albi nzela solo yango yo tikana na papa Sambolo. Et c'est ça. Tuna bango na kobika na tindela ka bango nzete to likasa. To na pesa ka na tindaka bango na spirito na nufashi. Non, na prière. Batuno so basongeli nzela Congo. Nzambi pongo tolendo. Na nzela ya Wasambula oyo eza nzela moko ya Volus Kimbangu. Papa, bopito esalini. Et quand même, parce que en 1921, oyo kaka sango na mboka ya Kamba, Volus Kimbangu atelemisa bakoka, lobisa bababa, alamusa ba oya bikisaka ba maladie. Mais ba mindele basala kizwa point bopito kanga ki même na bagabo même na Brazzaville même na Bangola. Bazoya makolo tsika Volus Kimbangu azala ki ono soko komana, saswa mukumba nzambi pour tolendo. Toutes sortes de maladies ezala ki guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Au moins le papa mwinga mutako ko za na mbongo na ye. Asape na mwa moyen ya kolia, moyen na ya déplacement, asape na mwa moyen na koboko la bana pe kolala malamu. Mais asa na kimete pourcentage zo tumisa ye. Chaque tongo asumai. Midi asumai. Elle ne soit visite pas docteur.
ce sont on a battu ya mbongo mingi bazaka na ba docteur na bango. Pourquoi yom tozana mbongo zana kimia ozana docteur moni ko sana nzambe or que ceux qui bazalaka na nzambe ba kozana docteur te pour bazande na nzambe oya ko guérir bango. Est-ce que ça comprend la différence? Donc c'est ça. Donc avantage makasi yango na ba o balandi kan pe bomengo oyo ezana ngo ya biso. Vous comprenez? Mais lelo biso na tout ça kolela. Pourquoi tout ça kolela? Mbongo ezana na maboko ya mongonia. Satana. Pour bango ba imposa. Même la Bible na bango ba imposa na Apocalypse chapitre 13 verset 15 à 18 ba imposa que mutu moko takoko za na bomengo soki azwe le passage son système le gito na loboko. C'est ce moment na lelo jeunesse nous c'est comme dépravé. Bat baza ko landaka ba grand maître banganga kisi. Osomona basi ba komi na kindumba koteka nzoto pona mbongo. Omoni batu mingi ba komi na dessus ya mbongo. Est-ce que ce comprend les papas nangai? Mutozo ndima ba pesa même $100 pour tirer au poison. Pour tirer $100 na pocha ke ko mena masanga. Mais ndimi ko tilo no poison pour mu ba corrompre na $100 à bomayo. Imaginez nyonso na kosa na nzambi pungu. Mais lelo soki ba komi na lisanga wa sambulwa. Ba landi mateya trop comme na ini. Vous comprenez? Pe muta koyeba ke ko tila mutu poison za mabe. Ko teka nzoto na ngai mwasi pona bozwi eza mabe. Vous comprenez? Donc muta koyeba penza ke non santé kolongono bopito banini nyonso ekangani. Même commerce wana ya satana nzolo hôpital. Et kosila sikoyo pona ba évangéliste alukuta ba memela biso sango ya Yesu et pona ko zongisa bana Kongo to pe ba africain na nzela na ba kosi biso ke ba médecin nzambe mutapesa bango mayele. Non. Na soki nango lisusu c'était à l'an 1247, c'était quoi? Mokile bebi batu bazali kosumuka kosala mabe masumu nzaba tali bikela mone batombokeli ye po satana ye ko manifester kati na bango nde atindi sango pa bambasi na ye oyo batu babenga komba ange biso boko to bengo bambasi atindi bango bokende kosakola ete batu lokola ba bebi pe basumuki na nzela mabe pe na kosumuka na bango komemela o maladi ya mabe oyo koboma bango nde satana pe ye a se faire voir devant batu na lubina ko pesa bino mayela ko sala bakisi pour se défendre na kati ya banini wana na kati ya maladi wana ko yela bino kuto asaki na makanisa kangana ni wame poza incapable. Vous comprenez? Ndebe ko sala kisi pe so na formation comme na symbole ya kopo serpent lingi serpent so planté diable tant muto so mela kisi ezali vena serpent. Vous comprenez? Donc il y a des chemins qui permettent d'aller à un autre. Les yanzambe li ya satana moto za konanda satana ko l'esclave ya kisi ya tonga parce que azana guérisseur ti amoli mo pas na sauveté mais moto so la nzambe nzamba za wana pona ko bikisa kana mapasi pena ko protéger devant la tentation omoni ko sala bonzambe na biso tele ngo puissance ya nzambe pungu et c'est ça tika zo loko misika saki papa wa Sambula ba combattant bazolanda biso bande wana biso ba combattant na poto bazolanda biso. Déjà ba combattant ebele bala na bango prêt bazwa minduki bakende ko défendre Congo netina ba côté ba Rwanda bazokota côté oyo batoza agresser ba baza na bango prêt que non minduki soki ezali bato bakoti wana babundi pona ko défendre mboka na biso po na bokoko pe toyokaka ke babundelaka pe mabele. Est-ce que za mabe ko bundela mabele na bino po bo protéger yango? Non, papa, ma belle na biso na mizali otobengi Afrika, Kachoba. Ma belle yango eza ba Rwandais, eza ba Burundais, ba Tanzaniens, ba Camerounais, ba Sénégalais, ba Maliens pardon, ba Congolais de Brazzaville, ba Congolais de Kinshasa, ba Congolais de Gabon. Pour Gabon ezalaka Congo, ezalaka province Luambo. Ba Congolais et Angola, biso nyoso na kati Afrika otobengi soki c'est nation état pour le moment. Ma belle yango eza ya biso. Rwandais ndeko na yo. Burundi ndekona. Siko eloko nini sali Rwanda aya kosopa makila ya Congo, mwana Congo. Parce que mondele o ba bombami, impérialiste, o ba na posa ko s'accamparer en Afrique. Na bomengo na biso sol pe sous sol. Basa ko tinda bango to potana, to bomana. Et badi le loté. Même à l'époque de nos ancêtres, pardon. Et ça là qui na l'an 1508 et comme ça. 1509 tant babomi nzinganko baiko cha Alfonso Ier
tango ba ko Charles Alfonso Premier o babengaki Ndembanzinga tango akufi po bamindeli bachaki nazo pesa ngo posena lobela ngo za histoire moko ya basse classe tango Antonio aye nani Vitantanga tango bandi ko songisa batu na bokoko na biso da bozambe bamindele bayebisi mutu kaka noir omoni yo pokende lola to peso pe bomengo so mbeli o kata mutu na mutu soko kati ka mutu yo kokende lola pe to ko peso bomengo congolais akeko kata azaki proche akati ye mutu pour ba pese bomengo akende lola abominde konaye pour balongoli ye savoir so comprendre yango wana ndenge rwandais lelo azako boma congolais zo boma rwandais pour balongoli biso savoir so comprendre or que ce qui kosima minduki oui bosima minduki Afrique contre Europe Afrique contre Amérique pour bangoni baso tcha biso na poto est-ce que so comprendre c'est le makanisa bak basimba nde Afrique contre Amérique Afrique contre Asie Afrique contre Europe. Et c'est ça, basa na ndebongo. Mais biso ngai na bobi rwandais ndeko nga mutu mutu apena swini. Est-ce que nzambe na devise nzambe za lito boma. Na devise nzambe za mo disposition à vouloir le bien de notre. Linga moninga ndenge omilinga. Mozuli na yeye za na munduki. Yo zo na bolingo ya yeye na munduki. Non, papa, yo ba yelo munduki. Nga ba yelo na munduki. Ba yelo biso munduki te. C'est quoi? Mabele wana kaka na ba pouvoir oyo bateka ba sanki ba koro na mono ba ronde bino bosa territoire oyo kasi siko neti ba rwandais makambo bazo sala déjà bango boma biso so biso to ya kana bolingo bango bazo boma papa puissance so bango basa ko so tango ba kina gisasa ba exterminer bango pendant combien de temps ba rwandais ba kota na kabila père combien de temps sala ki ba rwandais basili kasi to boto bundaki yango na solo bati pourquoi mais ce que bitumba est bandika. Parce que ce qu'on comprend, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Au moins, il y a un temps pour comprendre. Bazali bate kona biso. Mvolu skimba ngazaki na kanda mingi parce que c'est ça qui bolo kwa tata baseka qui est pas bato est temps baso kokaye et pas ba mindele. Pona ko tshela bolo kona lubumbashi. Vous comprenez? Makila mvolu skimba ngozo tanga. Ne mvolu skimba ngabaki lokola makila ngezo tanga awa makila posila kotanga kino bako yebaka. Est-ce que ça on a makabo et wuti na molimo makile ko sila kotanga kino bako yebaka mais na est basa focaliser mingi na islam basa focaliser mingi na christianisme lelo bande ko na biso ni baso mi pesa na ko boma na ba poisson atre e mona est aboyi mona est la poisson tam sou likola moi si likola ko we la poste est-ce que baso ça na malam est-ce que ça comprend tam ba baso tambola mabe ko benda ni mabe est-ce que ça comprend ceux qui va comme na malam ko benda ni malam la paix c'est ça même na Congo bino boso baka est yo kasi na Kisasa na est banya ba ko pa ba ko famille na Kisasa kena ba mort Kisasa kena mort est au moment de Kisasa ba ko famille na ba maladie bino boso tanga kaka na munduki bongo baso ko fa na maladie baso ko fa na poisson na accident. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est ça kufa. Pourquoi la souffrance est le signe de la beauté du Père Tout-Puissant? Ce qui te sont les amis pour te boire qui va désirer. Parce que toute existence sur la terre est douloureuse. Mais la situation des désirs même fait à la souffrance. Donc ceux qui te sont les amis pour vous, il y a papa pamba, il y a vous obéissez à matina. Pour moi, on a sur le cas de $100 dans la poche, à quel niveau bimana moi si, à quel niveau l'angola sana. C'est ça la vie. Na quartier tant où il y a sous moi $100, il y a sous ta comme sur le cas esclave, il y a comme ça na yo. Est-ce que les Congolais basent la natalité malade? Bon malanda, babé en bon malanda. Mais yo comme si muninga na malanda, nga soki na na mbongo na ngai. Yo sa kokela, malamu na sungo ko malanda na ngapwa. Pour ça là. Nte na ko so esclave na ngate. Mais pour amour ezate, amour ezalité kende ngai pona sunga yo fo salela nga. Vous comprenez? Neti le batu musuba so benga na mission. Papa wa Sambulwa en tout cas na sengi ochala excuse le sambo na zo musala. Pour na zombongo na sunga otonga kilo do pesi na mu devoir. Vous comprenez? Kasi donner de non non okoyi ko bandenge wana te voir même tout musozo pas venir ko ba papa Sambulwa changa na losambo na gagné ce qui Jacques Pot ce qui loto ce qui na zo bon poto somba kilo Jacques Pot ce qui na gagné na sunga yo otonga kilo est-ce que nous t'azo raisonner
siko po nini nzambe songa na tonga kilonga bana ngati anya pesa na nzala chaque fois ka pa sambula beta mamero yo po yo gagner tonga kilonga. Est-ce que ça comprend bateau? Or que ça bongote yango na baki dernièrement ke mutake liboso mabele na posa kolona ndunda na masango na nguba mais yo pesa na nguba na masango bongo na lona mabela ça ne ko pesa to il faut pesa na mabela pe mabela zo mseli nzambe basale la kayena après ya saleli on comprend mais bato bayebi yangote alors papa mbindo makambo na biso moko etamboli na biso ezali na biso mabe yango bendi souffrance guerre bitumba kufa bakimbangiste bauti ko yemba nzembo bayemba nzembo wana Tata Nzambe tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso o yango nde ne biango bien te o yango nde pasi eyeli biso yoka bango bayembi Tata Nzambe tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso kokufa maladie bitumba nzala pe awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso naiba koyemba te mais bango bayebi mais bayebi quand même secret mais bayembi nzembo wana mais basosoli yago te. Est-ce que vous comprenez ce que donc ce qui est na est RDC par-ci par-là en Afrique qui passe ça parce que tozangi koyeba nzambi pungu tolendo. Mais ce que c'est que Jésus yende mutakoyi ko sauver biso bana Congo bayebi nani bayebi de Jésus bakumisa kana Jésus pour vous comprendre que yete mutakoyi ko délivrer Congo yete mutakoyi ko libérer Congo c'est nzambi pungu tolendo et na ba set na biso na ba mbasi na biso ba ko libérer Congo alors yango biso ba wasambula tozali ko ya to pesa bande ko sango ya lobiko ya ko zonge na nzambi pungu tolendo pe mfulusi kimbango pour Congo ekoma libre Afrique ekoma libre c'est ça. Mais apparemment neti lelo toti Holanda bato balobi ke Congo eza vraiment béni totakoza na cardinal Mosengo auti koleka siko tokomi na cardinal Mosusu fidole ya mbongo don bauti ko consacrer ye lelo don ndenge tozi cardinal Mosusu ya sika Congo toza béni makambo ebele oyo ya molimo eza bazo pona mingi Congo don toza béni tokozwa solution na nzela wana. Ah papa matando mingi na question na lokola bato pe basepeli ndenge wana ezaka ka nyonso na tozo koloba manque à savoir on se comprend parce que catholique et koti pa na biso na 1482 ba Ève nonge bandi na 1491 et yaki pona ko chaboka bwani kati na biso lelo angolais amona lokola sa moto mosusu RDC asomona lokola moto mosusu Brazzaville asomona lokola moto mosusu yango somo neti le na Afrique du Sud basoboma bato na Nigeria ba Congolais po bazo zo bango lokola moto mosusu ntene évangile wana za catholique on se comprend ko planter cardinal na kati ya mboka zo la sake mboka na bato bazo chamoka même na Brazzaville cardinal azate n'habite soki bache te azate on se comprend et zo la sake cardinal wana azali na onda diable directement pour na ko étouffer mboka Congo c'est ce somo na ki bakitsaka drapeau na 18h pays où ils sont indépendants. Yango bamindeli babi OK pays de tiers monde ne constitue un état souverain. Pays mo côté Afrique ko ko comme na liberté. On se comprendre physique et spirituel. Yango monique na 18 juste football qui drapeau. Yo ke na France OK na Belgique OK par-ci par-là. Tuna bandeko tuna ba papa kanza bazana ba poto kuna tuna ba maman Paul et ba papa Matondo kuna bisika bazana ba Canada kuna ba maman Nzuzi kuna bazali na ba Canada tuna ba papa na ngai par-ci par-là bazali na ba maman ceux qui ba kitaka drapeau kuna na bokato so biso to kitaka drapeau pona yo mais eza pays indépendant 18h spiritualité ya ba étranger et yé ko gouverner baloba fin ya musala misale kangami musala kangami mboka kangami te pour drapeau ça symbole en mboka est-ce que mboka ça musala notre patrimoine. Est-ce que ce que ça la kabongo est-ce que na France kuna ba kitaka yango na tangi ba kopo ba to benga bango ba autour na soki ba kitaka ba drapeau ko kitaka drapeau zo la sa ke pays ba pesa ka bino moment moko ndenge basi ba pesi bango ki mwasi na tango moko kaka le 8 mars ba bengi bino femme journée de la femme
le 8 mars surtout comme le 9 bozongi besclave ya bamindele na ndenge bakoti bango na coutrement ya mabe ya ba pantalon etc pona ko détruire yango somo na lelo basi ba fausse couche ba césarienne mabote komi pasi ba kisina batonga eza ba mvutima donc eza ba formation ba sangana ki pona to envoûter na sana ba image yango pona to envoûter ba africaine il faut tout ça que basi ba comme ngolata ba pantalon to faire égaler bango na mibali pour na pouvoir oyo nzamba tchaki mobali azala kwa mokonza mwasi na esila pour na malédiction kota même biso soki ezaka pa na biso bango moto benga ba poto mboka ya mwasi kuna utunde bango moko basi bazana pouvoir koleka biso mais oui parce que Lucifer azali mwasi papa yego yo kaka yawe c'est Lucifer des jaloux d'Israël azali mwasi pesi pouvoir na basi même reine Elisabeth alobango na ba image yango abi biso tozali ba reptilien biso tozali batu lokola batute alobango na sala ba image ba ndele musu ba déclarer que baza batute kutu baso ko linga balongo na planète ba kende ko servir quelque part pour ba détruire planète on se comprendre bango basa ba reptilien donc descendance à diable yango na Lucifer a pesi pouvoir na batu na ye parce que na mo malem reptilien wana et la gisini Léviathan donc bazali race ya satana zela na ko ya na image mususu yonde mutolinga pe ko zo image te yango wana na la ba ba image zo na biloko ko zo image te na ko la kisayo yango ubaye ba Jésus bien ba mona mutu na ele reptilien ba ko mona forme na ye na reine Elisabeth ye moko na mayaza koloba andoko bana anglais bato basoka anglais ba ko sosola yango bandeko baza na Canada baza na Angleterre baza na États-Unis tant ba ko zo yango ba interprétant ba tideli bandeko ba yebi anglais te pour ba comprendre Jésus a esprit azali sous moto. Non, quand c'est statité, Jésus ezali lokola ezali lokola na détail nango. Jésus ezali neti to bengi lelo ba jésuite. Jésuite wuti nani. Papa, esquisse na comme na tableau. Tomela kotambola po toyeba makambo yango toke na tableau. OK. Voilà. Papa zula na chape capsule. Ce qui te bengi jésuite. Jésus tu es où na Jésus. Na Jésus tout court. So Jésus tango aza nani peza ni. Na tina ba santé bi place na ngwe. Jésus est là qui est membre de la compagnie ou société de Jésus. Donc ba Jésus oyo bazali ba missionnaire. Vous comprenez? Si ko bangonde mutu ba ko évangéliser kombo ya nani ya Jésus. Vous comprenez? Bangonde ba ko évangéliser kombo ya Jésus. Si ko Jésus, vous comprenez bien? Jésus, si ko ensemble na yebache ITE jésuite. Donc ezali jésuite membre de la compagnie ou société de Jésus. Ordre fondé en 1534. Par Ignace de Loyola. Yemuta composa. Bango yemta sali lisanga oya ba jésuite. Siko liani ni nangana yeba. Liani ni ezali entre Jésus na flammation. Oui, ba flammation bazali lokola ba jésuite oyo. Membre de la compagnie ou société de Jésus. Ordre fondé en 1534 par Ignace de Loyola, mokonzi ya jésuite. Vous comprenez? Ndé siko mokonzi ya jésuite, ba yeko sa les statuts. Donc Jésus oyo exact statut. Batu basala ba dictionnaire batanga yango, bakomona que Jésus azali statut. Voilà dictionnaire. Na dictionnaire bakomona pe kutu bakomay gros soso. Gros soso. Gros soso, donc soso munene. Vous savez, ce qu'on a basali, babengango papier qui portait en filigrane les monogrammes de Jésus, image, statuette de Jésus enfant. Vous comprenez? Et esprit ne va pas. Et pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Donc l'esprit on est en ça. Yangwana motonio soso benga Jésus, même il a réveil. On a saint des derniers jours. On a protestant, on a bapevalongo na kibangiste, touche même Aaron. Chez Constaté le Grand, Oyo Asalaki Mokano en 1534.
Est-ce que vous comprenez? Donc l'église nini ya mike wana nyoso ezo na ngova. Oui, tout chemin mène à Rome. Eza lokola awa tomoni bama ya nji, bama ya lukunga, bama ya makelele, bama ya kalamu, nyoso wana zali pa ke ngomibwa na fleuve. Oui. Vous comprenez? Quelque soit rivière Wutibo, ya Wutibo suka ça ba on soit que ngomibwa kaka na fleuve. L'église nyoso soka ba tanga Jésus. Oh bima. Oh Pevalongo, oh réveil, oh nini, oh kimbangiste. Tant que baso tanga Jésus, tout chemin mène à Rome. Donc voilà nous ça ba rivière, Rome les ali lokola fleuve, ba nous baso ke mbaka na kati. Eh, faut y ba ke catholique et ça la religion. Catholique. Et ça la catholicisme. Et les ngolo banini catholicisme. Et ça la catholicisme, kasi religion te papa na ngai. Et ça dit catholicisme. Il y a c'est bolimbis. Catholicisme. Est-ce que vous comprenez? Et ça la boye religion. C'est que Jésus a sali usage. Il y a catholique. Vous comprenez? C'est ça on dit moi na kwa so bota mana R nini na 0 R. Le 24 décembre 0 R. Alors pour la kotala mbotama ya mwana oyo na le 24 décembre 2016 et le konini arrivaka surtout comme na mois de décembre ba accident ba malade ba basa kokufa 0 R ba tubake kolali la muntu ya botami mwana muke balati kushitina ndo akola kate basi bazuzu bazemi ba tubalambu masanga muntu abotami yi amemese tala bande konanga nyoso bosona ndanga obokula pa basango tango yokula ki basalo ba feti wana okoma kindengeni soki mosa umena kitaso kisemi mobali mubulu l'esprit impur au sali part l'esprit bon c'est sans on a pas c'est bon voilà ce que papa catholicisme oyo bango comme bazali kolo ya religion na lobeli flamason bango ba kolo na bango ba kolo donc oyo religion dominante. Il se couvre dans l'Eucharistie. Il se couvre. Donc, il se transforme comme une lumière. Or que basali babom. Nde babomba mi ba créer ba secte. Vous comprenez? C'est la puissance et la spiritualité ya mabe ya planète ezali catholique. Bon, si vous comme la puissance ya mabe ya catholique, ce qu'on est na mabele nde tovandi. Pas pied moko azo représenter au lobby Jésus. Oui, pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Donc, ami bombi bongo, sikoyo oyo ba bengiye petit Jésus, mais siko ba bengiye grand Jésus. Parce que eloko nyonso ezaka na singulier, au monde Dieu toza na majuscule. Hein? Toza pe na minuscule. Hein? Soto tcheko directement le Dieu. Yamba bengi plusieurs Dieu. Mais pas Dieu wana basali banane. Donc ba Dionysos, ba Res, ba Hermès, ba Erasse, donc basé belé. On se comprend? Basé belé. Siko basé belé wana les grands dieux c'est Lucifer. Oyo nde siko ba bengi bango les démons. Ba démons oyo ba se caché na kombo ya banani ya ba ange. Siko démon, hein? Amen mon la Bible. Démon. Ah, c'est caché na kombo ya ange. Siko yo sorcier azad petit na bango ou bien bazaka ensemble na sorcier. Sorcier azali petit na bango te maza mondimi na bango. Sorcier aza petit na bango te mais aza mondimi na bango. Donc qui dit ange directement égale démon. Qui dit Dieu directement égale démon. Et en sigle, ndenge baye ko kabolango, DIEU, domination internationale de l'Europe unie. Domination comme D, I comme international, et comme Europe, unie comme U. Donc domination internationale de l'Europe unie.
Vous comprenez? Et le col à bango baza descendance à Lucifer. Si quoi Lucifer nde mutu azali likolo na bango. Vous comprenez gars? Donc Lucifer si quoi nde mutasa likolo, ye wana ba bengi Dieu. Si quoi ba ange à Lucifer nde ba bengi le Dieu. Ba petit Dieu wana. Oh ba bengi Dieu oyo ya minuscule. Donc les anges. Parce que tu as benga biso neti ma église balbara, vous êtes les petits dieux. Donc tous ça ba petits démons. Non, si on qualifie les petits dieux pour ça petit démon. Vous comprenez? Biso peut-être ba benga biso ba petit nzambe. Oyo molimo nzambe pesa kati na ye. Neti nga lokwa na serviteur ya nzambe. Ba ko benga biso ta les petits nzambe, bana nzambe si ko ba benga biso bana ya nzambe. Wazo servir nzambe. Ba ko benga biso bana nzambe na monoko na biso. Mais bango si ko ba so benga bango le Dieu, le petit Dieu. Donc le grand Dieu c'est Lucifer, le diable. Vous comprenez? Si ko yo le Dieu, ba ange, ba serviteur na ye, oyo bango bazali par-ci par-là pour na ko détruire. Et ba sorcier bazali lokola bandimi na bango, ba sorcier, ba magicien, baza même classe. Et sorcier ezaka mutalo kakate, même yo tant que ne vous achetez une fille à bateau de vierge mobali était. Sorcier mundimi na bango. Parce que ce qui na molimo nzambo ke no de vierge mona batute avant le mariage. On se comprend? Tant on a su poso pour na cha yoyo kufa. Sorcellerie et la kisi makambo ya mabe. Donc si je comprends bien, bango ba komisa ba congolais ba petit sorcier. Ba petit sorcier, félicitations. Hein, ba petit sorcier. Le loso mona ebimi pour sa mutazo na machete ya kati yo abomi yo. Ba sorcier. Sorcier muso ko luko na butu. On se comprend? Apeso malade pour yo kufa. Mususu azali apeso malade te. Mambuto ka kokoma noka ivron. Uba ndoko bena masango langwa kaka kokoma no bongo na bongo koma inutile na société. Et ça toujours sorcellerie, ensorcellerie, envoûtement. Est-ce que ça comprend? Manière on ne se passe ça. Nous c'est ça sorcellerie. Yo ça na mwasi na yonga na bimakani na mayeni sorcellerie. Si vous tokende pe tope sakaba ndeko pe solution. Soki mutu oyo aza déjà nango bengiye envoûté. Il y a mutu aza envoûté, est-ce qu'il y a moyen ya kopesa ye savoir na ba envoûtement wana nengo lobini ti mutu aza ivrogne? Mais oui. Premièrement nanu ndenge na lobaka tango nyonso na makata masanga surtout masanga minga ba anglais. Bato na Canada, ba États-Unis, Angleterre, ceux qui passent masanga batanga bien. Ba comment bien alcool abuse is dangerous to you alf. Comme non masanga ezali mabepona na santé. Ba comment yango malam. Démon nango. Donc les petits billets nango comme les Dionysos. Comme on a Dionysos. Comme il y a démon masanga. Dionysos. Et quand il y a les dieux, il y a 6 dieux et 6 déesses. Mais tellement que bazana basila mibali, tout court et sika mibali basali babengi directement le dieu. Alors féminin il y a le dieu et sali déesse. Talaka nzamba zana féminin. Nzamba moi c'est nzamba mobali. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on dit les amis? Parce que ce qui Dieu le créateur, et sali que le père tout puissant maître de l'univers. Que baba est Dieu. Alors ça sonne féminin. Il y a moi c'est soit ça. Moi c'est naï. Hein? Moi c'est naï. Ti? Kasi bango nde bazo l'exhibition Ti? Nzamba moi. Ah watolobi que ezali na 6 dieux et 6 déesses parce que féminin a Dieu ezali déesse. Donc il y a 6 et c'est on a bien qui deba Eras baba déesse. Aphrodite. Aphrodite oh yoki wana afro mode. On se comprend ngai. Aphrodite Yesiko oyo abimisi a afro mode. Tu comprends? Donc modèle ou bien to bengango modèle Aphrodite ou afro mode. Yango so mona ye mutena système. Le contrefait est tel volage. Le contrefait est tel volage. Donc yesu qui a envoûté. Tamo sali kama poursuit. Et le koni na sali boy. Et ça, mi bali muswa lingi mwana mwasi kama moko boye abimina biso ambongo bela presque recruter et le koni tinga na sala musku na swini parce que le contrefait est tel volage il y a sali opération abimina
On se comprend. Mais par conséquence, il y a des subir. Il y a des subir. Soit tu n'as pas zuizé. Parce que comme oui, ce qu'on est resté dans ça là, nini. On se comprend. Mais avant ça, pour nous nous raison à quitter. Et ça me ça là naï. Aphrodite, Afromode, modèle Aphrodite, il y a un moment dans le plante, ba mèche, ba coutrement bas colata ba pantalon, kotika mabele ba bumuli banda, ba komi le rosu ki nas kotika mabele di banda. Nous sommes allés modèle il y a des oyo yem ta sa kwa mfute. Alors tant que nous sommes ça nango, yé à quoi bénéficier. Peut-être les bas dans le rose en habitumba. Ton a quatre ma botte en ayo, ba fausse couche, ba césarienne, ba mion, ba kyste, ba pantine. Pendant que nous sommes ça la ba plante. Osa kotika mabele di banda, topé ba pantalon, topé ba mini jupe. Yé à ça quoi bénéficier na makila. Osa comprendre. Na makila ko somota mususu na ba césarienne, na ba fausse couche, na bémorragie. Tant que ma botte kangabi. Makambebele chicha topé kokufi la bana ozomona misala ya des oyo Aphrodite et Eras ye azali nani Eras azali protectrice de la mariage. Eras protectrice de la mariage. Donc protectrice de la mariage yango moni batuta mbake ko balana basala kasiko ve et pas ya des oyo. On va bien comme mariage religieuse. Alors, tant que vous avez des sécurités sengo, bayeli bino bakado, mobala lingio, mosa lingio. Tant que vous avez des pour les meilleurs et pour les meilleurs, c'est ça pour la bino ningo sécurité. Pour les pires, vous pouvez s'y faire vers naïe, à cause de kufa, ba divorce, kosanga boyokani, makambo belé passi, yé parce que vous signez meilleur na pire, parce que pire c'est la souffrance. So ba tu faut pas signer ani. Non, biso tozali uniquement pour nous souhaiter le meilleur na kata couple. Mais pas si. Il y a un mariage religieux et zalakate. Toi un mariage coutumier, un mariage civil. Civil les alliés qu'on s'est présenté devant l'État pour l'État protéger le mariage nabino. Est-ce que ça comprend? Natina na mais mariage coutumier. On se comprend? Oh, si ko bango babaki ça ya christianisme be ko tia o ya des o Eras pour boke de ko sala pacte. Ndenge ko sala pacte na Jésus, lo ba na dimi Yesu, comme on peut au sein des pactes. Au comme yaye, a ko manipuler. A ko manipuler yo, a ko travailler katina yo parce que yo sali déjà pacte na nani na Jésus. Si ko awape pour na libala na bino, ku fe kota, maladie kota, ba problème, ba mesatante. Hein? Les amis, vous signez déjà pacte na ye, le pire. Est-ce que papa pasteur bayebi ti momi oyo bayebi ou bien non ba pasteur ko yeba ndenge ni po ba sana ntila ngote bango ba osala nkana sentiment po ba zo mbongo ba sepela ba sala soki ndenge ni o comprendre bayebi ngote mais oyo bayebi ngo kaka ezali ba oyo umbalati col pastoral misusu Monso avant la col pastoral il faut ça aussi signer pacte il y a sang le sang de Jésus là ici qu'on paie sa sacrifice et pas na Jésus ya makila pour na yo tombola bandimba comme dominé peso pambulama arso de grâce sala boy donc ils sont yé na ndengewa donc il y a le sang de Jésus est couvrir yo donc makila wana oyo makila wana oyo boso paie sa sacrifice ba bengi le sang de Jésus. Mais dans l'église, il y a des gens qui ont fongoli, qui ont non, on a si quoi ça les païens. On se comprend. Bon mélanger pour nous le païen. Les païens, ils allaient battre oyo baza qualifiés comme les chrétiens. Oh nous sommes na pasteur, ba tche ba tol, itope ba tche ba banzete ba finiki boye, ba fongoli ba église boye, ba bengi bango les païens. Et les vrais pasteurs, ils allaient ba oyo basali déjà partout. Basali pacte à sacrifice à le sang de Jésus, ne ba qualifiés comme les pasteurs. Pour ba bisu ba yebi secret à Jésus, si ko continue ba secte, na bo cultiste. Donc mais on s'adhérer pour na pognon. Na kati église baso pesa sacrifice à bandimi. Soki mutakufi to wutaki mabele to zonga mabele. Et ça na ba célibataire bosa par-ci par là au monde. Boke na simanda ku boti na mabele bo bimsabana. Le roi de wutaka na mabele. Or que à partir à mona ezali na bosangani ya tata na mama. Donc ndenge baloba phrase to wutaka mabele to zonga mabele. En réalité sur le territoire tu appelles la mabele. Ils ont bosangani non? Ah oui. Nous sommes les équipes pour faciliter liwa. Yo kufi na zo consoler au papa. Boki écoutana na lola.
tokutaki mabele tokozonga mabele derrière kuna Jésus azali oso comprendre ba ko consolo pour pasteur moyo boluka botambola bosala ni pona koyeba nzela liwa mwana wana ezate. Mais est-ce que mutu so akufi ne mutu akufi na ye âge nini bena ekozala mutu akufi na ye akufi pe na kimi akene na makambo ya tokutaki na mabele te tozonga mabele te? Oui, normalement âge oyo esali nzamba sala na moto oyo abotami tellement que inapte. Ba makina neza na moba A, eza na moba S, normalement donc dire na ye akokufa 75 ans normal. Bon mutu azana akokufa pe 100 ans eza normal. Mais normalement mutu oyo eza normal, ceux qui ba poisonaka yote okoko sala neti lelo Nathalie na kati suki Liban suki Pakistan suki nini papa moko ba fêter anniversaire né il y a 250 ans. Wana Liban. Ba suki na mboka ni balia minga ba matiti. J'espère bande ko ba otala ba yebi. Balia minga ba biloko ba matiti. Biso le to solia ba poisson empoisonné, ba viande empoisonnée, ba biloko empoisonné. Yango ba poison wana moyen me mona âge, ba mindele ba kosaka bino na Bible que 120 ans. Po ba yebe ke na ba poison ba so chakati na biso mutu pa ko mangode ko sala passe. Vous comprenez? Mutu okoti ko vivre ata 300 ans. Mais est-ce que bango mo bati la biso ba poison wana ndeni ni bango moko pe bakufaka na ba âge moko ya mikie? Mondele po na liwa ko se soucier po neza normal. Bango ba kosa la net ata mondele moko botara ba ko kota wala tina ba bombe azumbo matiki na famille explosée pa ko financer mo normal. Po bango ba yebi ka ke tango sana mukilo soko kufoke libela. Incarnation ezati. Vous comprenez? Yango basala ke padeki bana mukili malamba boma po bazo bomengo ya mukili oyo d'après ba yebi ke soki ba kufi ba ke libela. Vous comprenez tina basa ko bon. Mais mon kolo ba ko yeba sekele ya nsambe mutu pa liminer mutu ba ko sana koti. Mais ba yebi yango parce que roi belge na discours wana lobaki to ba priara déjà nzambi ya mpungu alobaki yango bien dossier ke ba yebi ke nzambi ya mpungu azo ko exister. Oui, bango ba yebi ke nzambi azo ko exister. Bango basa ba descendance siko ya diable. Ba yebi ke suka na bango oui baba descendance a ba ange de chi o ka ba ange de descendance a ya diable bango na nde ba mindele. Donde za wana mundele ata bon aya binza ba mpungu ako ego sauver yete. Yako yamba nzambi mpungu ndenge mini. Mais biso to yamba pe Jésus kana ndenge ba te ya biso. Mais biso ba évangéliser biso pour na ko dominer biso. Donc ngaso na ke côté ya mundele anti nzambi mpungu za pour na lingi ko dominer. Peut-être ça na malade na sengi ba wanzami mpungu tolendo. Ndenge munde ko moko yoka kino Océanie. Mundele comment il y a 21 jours, moi sine azali congolaise. Ndekone na France a pese numéro na ngai ya bengi ngai na se ya koma wana ngai na bonde lipo na enda la muki na mawanzambe. Oso comprendre? Mais na koki ko yebisa te ke yo tika nzamba bakoko no ndima nzambi mpungu. Non, wana komi na ke ko pese poisson lokola molimi ya connaissance. Oh, mais au sauver. Non, ngai ko sauver ba mindele na kozongisa bango na ensemble na bango na nzela Confucius. Ya sango ya solo ko longola bango na Lucifer. Mais papa osambola pardon toza na wana. Olobaka biso nyonso toza nzambi mpungu moto a sali biso na mokili. Papa, je vois comme si on n'était pas sur la même onde. T'es na sens ni na zolo. T'es na lobaki nini. Il y a les 4 êtres vivants. Parmi les 4 êtres vivants, il y a Nzambi Pongo. Il y a Lucifer. Iswara Irvana et Yoa. Combien? 4. Si le Père créateur, maître de l'univers, Bango est aussi des milliards d'anges et les 8 vieillards des 4 races. Parce que sur le dit de 8 vieillards, il y avait 24 vieillards. Autant 8 vieillards, autres autant la planète Terre. Parce que les autres vieillards, il y a Pluton, il y a Vénus, il y a Saturne, il y a Mars, il y a Mercure, ça va 7 rakuna. Est-ce que vous comprenez? Il y a 16. Il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Nini Nyonso. Vous comprenez? Parce qu'il y a 24 vieillards. Hein? 24. Marquel Koutou a déclaré 24. Ah, ils sont comment bien fait. 24 vieillards. Parmi les 24 vieillards, il y a 8. 8 vieillards au bâti dans la terre. Soit disant terre. Mais, et c'est là qui va planète différente. D'un des dans la terre, d'un à Occident, d'un à Orient, d'un à Arabie. Ça fait combien? 8. Si
24 8 et tu as combien 16 vieillards. Parmi les 16 vieillards, la planète tu as combien 9 moins africains. C'est 8. Si vous 16 vous avez des dans la planète tu as pour baser habitant le la mission extraterrestre. Baza habitant baza extraterrestre neti ba européen na biso lingaki ba mona biso extraterrestre biso to comme on extraterrestre tout monde en té. Parce que Vénice, il y avait 24 vieillards. 8 vieillards on va y logo la soit de na Europe, 2 na Arabie, 2 na Afrique et 2 na Asie. Et ça les 8. Si quoi voilà ba vieillards. Parmi les 24 vieillards de ba mba comment na Bible. Si quoi 16 oyo et si quoi tout ça il y a combien? Il y a 9 planètes. On se comprend. Si quoi 9 planètes sont au nombre de 8 na 4 Afrique et tu as 16. Si qu'on a 16 wana, na 16 wana, ce qu'on suit dans 4 on a des 8 fois combien? C'est 16. Donc des vieillards, moi si mobile na 4 Pluton, moi si mobile na 4 Mercure, moi si mobile na 4 Uranus, moi si mobile na 4 Vénus, moi si mobile na 4 Saturne. Et tu seras bango sur 8 bakoki obake ko bota pe kuna, bake ko sasape batuloko la bango. Alors le Père créateur maître de l'univers, alobi lokola bino bosa ko kumisa ngai, matondo mingi. Na lingi to sala pe batune lingi na biso. Bino. Parmi les 8 vieillards et les 4 êtres vivants, il y avait parmi les 4 êtres vivants, Ezalaki na Allah, Ezalaki na Lucifer, Ezalaki na Nzambi Pungu, et Ezalaki na Isora Ilva. Alors, Isora Ilva na Azalaki Pochon. Yé a quelque chose batu ya forme na yé comme le créateur des peaux jaunes. Na planète to bengi lelo Orient, auto so bengo lelo asi. Et sa planète pour na bango. Alors, nous avons Pungu a créé pour na peau noire et bakoko na biso. Donc, Isora Ilvan. Donc, tant biso to ba non ndenge bandela ki na logique, Nzambi Pungu Tulendo, Nzambi bon, donc on va expliquer pour na tango pe. Nzambi Pungu Tulendo na de vieillards na biso. Hein? Nzala panda ekitele kinambo. Ba ye na Afrique. Na Afrique. Ba ye ko salisa nzala panda ekitele no ba ki peau noire. Nzambi Pungu Tulendo peau noire. Yesu quoi pesi mayele po bakoko na biso ndenge bako saila pona kotonisa biso ba noir na mokili. Donc notre créateur c'est Nzambi Pungu Tulendo. Alors Isora Ilivana na bakoko mibale. Na ni taba como check na kawo. Na bakoko na biso check na kawo. Bakei na kati ya mabele au territoire to sobenga lelo Asie. Na bazaki bakoko na po jaune. Isora Ilvana jaune, nde bakeli ba jaune. Après Lucifer accueilli na Europe, hein, na Occident, loko la race blanche, na Melek na Sedek, o bango babenki Adam et Ève, po Adam et la kisi mobile. Ève et la kisi moisi. Mais comme on a bango zalaki Melek na Sedek. Bakeli siko na Europe, nde baye ko sala pa po blanche. Ne Arabie, pour mélanger noir et blanc. Mad na faladio na nzambe na ngo ala bakepe ko sala barabi po mushi. Est-ce que vous comprenez que ça y alors si ko eloko ni ne sali po yo lelo yeba Yahweh. Yahweh on a Lucifer a changé combo Yahweh. Parce que Lucifer a saki parmi les 4 êtres vivants, mais tant wa komi na motema ya mabe ya ko sakampare na oyo ya baninga. Nde directement acte wana nde bengami na appellation Satan. Satan et sa humanité azananité. Ma paix oyo Lucifer a salaki. On se comprend ngai. Ya ko sakampare na Babylone ko ya batu mususu. Pona yato na bomengo ya ba benge kombo die jaloux d'Israël. Po asaki na zuwa. Donc tant alati zuwa asakapare ndenge le père créateur alingaki ya sala bomote pona ko sakapare nde ba benge na appellation Satan. Donc Satan la kesi makamba mabe. Est-ce que vous comprenez? Donc, acte wana, ne ba bengambo Satan. Donc, directement, na bango. Na biso na ningala to bengo directement mabe. Donc, Lucifer a sali mabe. Ya ba bengi Lucifer Satan. Donc, il a dit Lucifer a sali mabe. Mais est-ce que bango moko oyo koko na bango Lucifer? Pourquoi bango moko tango bateyaka ba misaka peka ke Lucifer azam to mabe? Mais koko na ba. Non, on a camouflage. Parce que tant que déjà bimi que Lucifer a commis ma bé. Si ko balingite, bate biso Lucifer, le quoi to comprendre a commis ma bé, yangwana to kondimate. Nde a se transformer comme lumière.
ami bombi ayena sous appellation de Yahweh ou Dieu. So comprendre pour tu battre que oya comme azaki mabe wana Lucifer mayena comme mususu tout la neti lelo aba pana biso DCMP DCMP bano bango imana matiti mali mais ezaki na match mo ba bete ya Coupe d'Afrique moi des autres basalaki ba suspendre bango tant ba suspendre bango ba yeko bimasu na kombe ya DCMP po bazonga mais kaka imana on comprend ndenge Lucifer asalaki tant ma bene ko yebana abombi ko bi ya Lucifer ayeko mana kombo ya nani ya Yahweh po boye batekeye mais lui-même do bande rolelo fo yebake na Lucifer na Yahweh ye moko die ye wana Lucifer Jésus fils de Dieu donc Jésus fils de Lucifer vous comprenez prochainement tu retires l'image yonde yaka na biloko ko so ba image on a solo ba et ça pour compléter na ba image mais si ko yo tozongi e pa na biso moko wana to so na biso ko tozonga na biso kuna bandeko vraiment tozokende malembe na lisolo na biso bolandaka lisolo na biso na bokebi nyonso papa sikoyo tozongi na biso kaka bana Afrika tangu Lucifer aye na misala na ye awa na kati Afrika c'est que aza fort ndenge nini a réussi ko conquérir Afrique mobimba mais biso oyo na basetre na biso bakoki même pas ko défendre biso batiki biso to bungi ba imposer biso système ba imposer biso ba aider biso tout ça la masumu lokola bango c'est que baza fort non papa j'espère que c'est là-bas l'homme est responsable de ses choix. L'homme est responsable de ses choix. Bako kona biso, batiki bisote, c'est ça qu'on parle de Mvulusi Kimbangu, de Mama Kipanvita. Hein? Na bako komususu. Pourquoi? Bazala ki pona ko défendre ko pesa mayele que to longwa na christianisme, to longwa na religion islam, to zongela nzambi pongo tolendo, to longwa na ba secte na ba magie na ba kisi, to longwa na mabeto soka na bolingo. Pona toza la sauver. Bamvulusi Kimbangu baki na sango wana. Alors pona kotala que nzambi pongo est toujours bon, le lo susu un wasambulwa Burkina Faso fait simple comme bonjour que je suis. Ba yeko utiliser ngai lelo lisusu ke na me masango lobi ko pa bana Kongo ndeni baza ko boya to nzambe mutaza ko boya lobi ngata una konuna na komi pe ancêtre ba ko basko ke ba ancêtre biso bazaki mabe po lelo ne leko naza ko talisa e bana Kongo lelo ti baso benga bakoko na biso bandoki ba yeba ke lelo baso benga bongo po baza ba jeune ba yeba ke bongo ba ko bakoko ba pe ba koma bandoki ba bongo ba ko bandoki. Est-ce que ça comprend? Et papa, biso tango toza kokola, liwa na ba série wana biso toza kokola ezalaki rare. Ezalaka na 1976. Mwana mobali moko akufi ami na biso moko. Papa Bembe wana bata musika baya. Bakamu boka jeune akufi. Siko tango toke kuna, batato abasuki ya pembe, tozo ko qualifier bon bandoki. To beta batata batasuki ya pembe. Omoni na suka pembe, koko na bango asandoki. Suka pembe, melelo basamwa na suka pembe. Na komi ndoki. Tena komite okoma. Est-ce que vous comprenez le sikoy? Conscience abiso ba congolais. Ceux qui mutakoli akomi ko simba nzete po ba ndenge ba gina évangile wana. Bo vanda esika mona ba koko na bilote po bazali banani bandoki. Siko bana ba beka koko soka bimisu ta pembe ndoki. Akimi or ke ba mindele ba yebaki. Bana soki ba poseni pembe na ba koko na bango ba kozwa histoire. Ba koyeba mboka, ba koyeba nzambe, ba koyeba lolenge. Siko ba mindele ba sali ke pona ko kabula bana na bakoko po bazwa mayela bakoko na bisote bakosiki bakoko baza banani bandoki po bana ba mi pese pa na bango bakosa bango nde génération ekobeba siko papa na kotala pena planète ne tozali mundele na moto mwindu nani aleki na mayele mundele na moto mwindu na mayela mala moto mwindu aleki na mayela mabe mundele aleki différence na différence mayele mabe mondela zanango ayepa na biso pona komenela so sanga lokuta
po biso to bunga bango ba koma o bazali ba mona na kwa danger. Vous comprenez? Biso to na mayela malamu po tango ba ki na mabele na biso na 1482 ba koko ba mbeki bango ne sengo na bolingo ba pese ki bango ba lukaki. Vous comprenez? Et pas mundele kaka lobi mama Paul mtawa betinanga masolo wana. Et pas mundele soki pa na bango mutuka ezui en panne. Et qu'est-ce que ezui en panne 3-4 fois babwa kiam. Télévision soki ezui en panne na ko bongisango na mbongo ko sombela malamu to somba. Est-ce que vous comprenez papa na ngai? Donc babwaki yango mona ba poto kuna soko kena ba nini na bo ba na bibliokos awa. Mais congolais pour mona mayele na ye kaka micro tozo solo le sami na poto. Mais soko baby mundela kubwaka mais awa mutu muta ko fongola ngoti ezongi sur le marché de nouveau. Voilà même ampoule ba komi ko entretenir ampoule ba réparango ezongi ko pena ba congolais. Mutu ka place salango ye moko en 4 minutes. Mutu ke sile ye ezota mbota ba mais soko baby ezana mutu ba bengi mécanicien zo bongisa yango mundele mtaye kusama. To sana mayele. Mais eloko ka ke bomi biso évangile. Évangile eza kosa eye kosangisa koyeba ke nzambe na biso nzambe pongo vuluzi na biso timbango ke biso nyonso baluba ba Congo bangala ba Swahili batabandu ndo Brazzaville nini tozali kokomoko osomona po ceux qui sekeli wana yebanaki omoni ndenge yo batela kaleki na yo ce ko yebi ke congolais nyonso africain so aleki na yo okosale mabe jamais boningo wana sikoyo ndenga to sala plus fort on comprend donc l'équipe bango na mayela malamu bango ba l'équipe sona mayela mabe po biso toke ko kosa bango te po banyo kwama lelo ko mona ba congolais na ba poto kuna ba osela bango musala atiki pe mona na ye na poisonner mona na été asungi pe mona na koli ozo comprendre ase pe ko sala musala yazo merite ka sala na zo sala musala malamu mais bango batili biso ba poison mais ba maki bazo tindela biso ba poison ba miliki ba poison ba biloko nyuso ba vivre ba poison ba médicament ba poison ba sali biso ba kisa sida ba sali biso ba poison sida ya ba typhoïde ba nini ba ko ba sapona ko détruire biso to sila mais biso to sapona ko luka esengo na bango ba sana mayela mabe biso mayela mala. Merci beaucoup bandeko ndenge bozolanda bozo continuer kolanda lisolo na biso tozo kende malembe. Papa savoir eza pasi koyekola makambo oyo mvuluzi kimbango alingi pona ba peuple congolais eza vraiment pasi donc moi logique eza epele na kati parce que moto yo azala déjà toko benga bruti banda au moins na kokisi 40 ans mala moko yebisa ye atika komela masanga yango papa moko abenga kinga lobi est-ce que bakoko na biso baba nomela masanga te parce que ntambe uti kuna longwele uti kuna abakisi utu na gene uti kuna bon na ebite so na ko répondre oui na lobite ke bakoko na biso nesu basala ki sembo omoni ke naza ko différencier omoni na tangi bakoko ki mvulusi ki mbango na tangi ba mama ki pambita nazo tanga bakoko ba kangama ki pe balata ki mpe ya nzami pongtolendo le pe vanzami pongtolendo ngolo molimo nzami pongtolendo oso comprendre bakoko mususu basala ka bandumba misusu miyibi misusu pe bandoki o bakoma ki na mabe bakoma ki na lokoso ya kindumba to pe ya kolangwa masaka bakoma et c'est pardon tous les personnes bakoma ki bandumba bakoma ki miyibi wana na bayambi na bango yesu te mais bakomi ne te bakoko wana otozolobela oyo bakomi déjà ba chrétien babwaki coutume bo bakosi l'évangile ba kokosa biso ke yesu akufela mibeko nde bakoko na so batali o biso to ndoko yeba mwasi avant yeba mwasi il faut bale nanu vous comprenez faut ça la peka na mwasi moko mais lelo ba yeko loba ke to comme na liberté yesu akufela mibeko donc na ko bala basebele na ko ko bota na lingi na ko ko mena na masanga po na komi libre lisumu se bakufeli et pas yesu au moins l'évangile ba ilaki bango nde bakoko basumuki on comprend que sumu kandenge yeraki bakoko basumukaki o ba monaki ba sepelaki na liberté bango ni bakoma komela masanga siko masanga pe tango zo mela lungwila na lingala la kisi yokelanga oko yokela su nzambe te mutu te ko yokela nani masanga parce que tango zo mela lungwila la kisi yokelanga nzamba oko samba na oyo ngana ko sala kati na yo ozo comprendre alors faut ça la désir pourtant balbike toute existence sur la terre est douloureuse mais la suppression des désirs met fait à la souffrance comme la tante des animes désir comme la longueur des animes désir oui bakoko mabe mutu ba mpesa kina désir bakoko malamu ba mpesa kina yango tel que volu skimba
donc yango omoni po bato mosusu balobi bakoko na biso ya kala bango bazalaki na makambo na bango pe ya mabe. Sikoyo papa wa Sambula tant oyo christianisme ezwi na Afrique ezwi ebele ebomi pe ebele et compliqué ebele bato pe bana mauvais souvenir ya ba christian ya ba chrétien baza ebele ndenge olobaki ke etikali lisusu musika te po makambo ya christianisme elongo mais ntango tozoloba ndenge wana me na ngambo mosusu mpe bango bazoprépare makambo mosusu eske tokokoka kolonga bitumba wana mpo bango bazoprépare lisusu koma bakoki kokonza lisusu mokili yango. Oui, koto plus fort. Mais papa tokolonga ndenge nini? Soki yoyoki ya yoki wana kuna bayoki bandeko wana kuna bayoki nde tokolonga. Parce que kolonga na biso zaka na koyoka. Kozongela nzambi pungu tolendo. Est-ce que vous comprenez? O to bengi mawesha nangila mvidi mukulu ako mongalinza kombanza pa onya shongo mungu wa mapendo. Est-ce que vous comprenez? Nzambe yangu ya nyonso. Soki to zongele sana malobate par les actes. Soki to komi na bolingo. Ndeto nzamba komi wana ndeto kolonga. Soki to komi na bolingo te, mais indépendance spirituelle zo ya kona nini? Ba oyo baboyi koyoka. Bazana milangwa, bazana kindumba, bazako komisa milimo bapaya, bazana ba secte na magie na kisi. Nescroquerie na kimoyibi. Kasi indépendance spirituelle pour eza pona ko sitisa bango mboko soko. Mais sikoyo tozuneti ba malien côté Boko Haram ezalaka na Mali wana. Na mboka moko boye ba po sangwa ngwe comité ekomeli bango te. Ba yoki ya ba boyi koyoka te mais sango nde komeli bango te. Ekozala ndenge nini fo bango pe bazalaka basuka mande wana. Indépendance spirituelle eza na Congo. Oh, ezano na Congo. Parce que Congo, yende mutasali ki africain abunga nzela. Parce que Congo, bana koko liboso, bakoko na biso liboso. O bakeli biso nusu, baboti bana o baboti ba africain nyonso. Ezanzala pana kitelkina. Sikoyo Congo, ezali libota ya koko na lukengo. Mwana liboso abota maki. Na planète Terre. À part nzala pana na kitele kinambo. Ye sikoyo na mokongo na ye ndesali pays Congo. Vous comprenez? Congo wana na kati salaki Angola, Gabon, Brazzaville, RDC. Vous comprenez? Sikoyo biso notre devoir c'est quoi? Le quoi tout abana ya liboso to kende côté ya baleki na biso sango ya lobi ko kosongela nzambe pongo. De Congo nde soko su indépendance. Bato babuyi kosongela nzambe pongo. Kufa ekosala ya kosakana te. Ba oyo bakotikala sango lobi ko na malamu kokoma. Nde biso totamboli tote ya Burkina Faso, tote ya Mali, tote ya Sénégal, bayoka. Soki bayoki te kuna pe indépendance koya. Ba bayoki te ba mipesi na kindoki na kisi ale. Ya madame batika Afrique sukwami ekomi ini na nzambe moko. Donc so totali c'est ba idée ba président oyo ba Kadhafi ba banozo lobaki tout ça la union africaine. Yango ba bomaka yeseki bazalaki ba monaki avant. Il y a que si Mbappé, ya mpe balonga ikoboma ye parce que ya ki muta secte. Bato franc-maçon. Yo ke no kozwa likanisa ndengwana. Puissance diable yaki pona biso to za la boito za la unité. Parce que ini est sans Nzambe. Mboka boneza Satan. Siko yo zo zo mokano wana. Alakisi ke spiritualité zo sala ya bango kuna. Alors basali nini babomi ye. Et Kadhafi pe est-ce que Kadhafi ça na makile ya biso penza africain? Comprendre moke. Donc azokide makanisa malamu. Initiative ezalaki ya bien, mais ko s'atenir te c'est parce que bazalaki na puissance te kolongisa bango pour bakokisa yango. Mais c'est quoi pourquoi ezalaka chaque moto oyo azwaka initiative ya bien pour Afrique sangana moto wana suwaka na nzela. Mais oui, lelo toza komona na lobby na fingité. Okomona ni affaire kamonya sampo. Kamona sampo lobaka nini? Ke nazo okende kokanga Kabila. Naza kokende boye. Ezalaka bongo. Ke na mokolo oyo ya na décembre nazo okende kokanga ye ngamo na remplacer président. Lokola tina maki na Nzambe te. Lolendo kaka ya batu basoko kumisa ye azui mutu makasa azui mokano. Kamona sampo zawaki. Akufa. Mais Kabila oyo ngaka kanga asali azali.
tozomona sunde kona biso papa mondateni ba initiative nyonso baza ko sala o to robota aitinde ki pe batu boke na GLM ngamona zo kuna zo kanga kabila ngana zo vana kiti loko ezalaki na mokana nzambi mpo mutu lendo te nana kota ki prison ezalaki ndeye ya baka okay au kanga kabila atinde ba congolais nyonso boke ndekuna na GLM boso ko mona ndenga na zo kanga kabila po soki nzambe mutatindi angaka kangai mais loko ezalaki yemongo na lendo atali na ba puissance na yeye moko ndenga santaki ndabi ke nona soki kanga kabila mais suka soka ke okanga ite nana soki na prison pa ki na prison ezalaki ndeye mais tu vois awa papa yo ozo esquisse c'est ça pour ce monde ba bazo pesa pa prophétie na élection oyo tango ezalaki ba pesa ba prophétie ezana mwana mwasi moko soki fille de 12 ans o nzamba tininga na ko ba ke Fayulu mutako za la président boye ache ba silence ache même Fayulu maboko Fayulu pa gumba medie le Fayulu nda président po atinda makite soki mwana ona solo batinda ke na nzambe Fayulu nda za la président bo oya nzamba lobe ko kisamaka yango zo mona lelo prophétie mutu ayo nzamba lobi nanga bote ko kisamita changer ya nzambe changer kate so likambo de seksana nzambe azana likukuma tondenge ni poso azoloba mingi na église na yokaka ezaka azana likukuma ou bien pour bino bato molimo mutu fo boyeba na ebite nzambe na qualifier ka bato na bazaba humoriste et ba consolateur. Vous savez comprendre? Pourquoi? Ba consolateur pourquoi? Pour yom tozo sambela ba transmettre au foi moko boye, ba persona ba espoir. Otobengi une confiance illusoire. Eli ki apamba. Tango wuti na église okike molimo elobelinga na kozala moto, na kozala boye. Papa, na lobango tuna ba mission musuna ete soko bosani soki pe elongo na yo. Eza na ndeko moko boye na quartier. Abande ko tambola mabe. Na sote ya enzami pungu. Ah papa, mkomusu pa ye pembeni nanga. Mkomusu loka posa nzoto akia melina baninga kei. Titi na bandi kote ya ndeko pena ndeko bandi koya. Lokola molima kolinga makangu alingi makangu. Maana mwasi na ndako. Makangu wana tipa nguta sala ka théâtre. Tobomba kombo. Tobomba kombo na ye. Makangu wana abio il faut que l'église na biso lelo toza na église pe na biso ki pasteur na biso. Oh na okende église. Bon le quoi peut monsieur moi zala ki moi propre. Alati costume alati sapato na ti chemise na ye, le quoi la yagi na molima cravate, ari na esclave blanc, a check cravate. Tala komi kuna. Po azaki pe bo azaki penza bo un monsieur moko bo, so otali présence no dire mutamona kambongo. Ndenga zalaki. Oyebi ka ba dinosaure ne ba mibongisa ka po ba lula bango. Ndeko a côté église. Tango a côté église, ngana ebisaka ndeko soki na so benga yo danger moko zo ya pana. Bazo monter okumoko kotika na défaut moko soko kokufa to kotika na défaut moko babe. Nyango na posa na yo ozala pembeni na ngai. Na nzela masanga yo kozwa choc. Osoko pande na bisaka yi. Ndaba ndeko posa. Mais tant na pekisi nzela masanga ya basi okozwa choc. Mais lokola ningaki makangu azoke na makangu meme l'église. Siko passer soko teyi lokola saki bo mutu pa koti sikamuna alti ba kosima kasaka na mbongo po ba passer ma message ba professeur lokuta ba pesa mbongo. Ndeko mobimbane zalaka plus ou moins ba $5. Mama bana na zalaki tataki mbongo biloko te mbongo kana katika mbongo biloko ko kokate. Tala ka lelo $5 aina bana 6. Moi $5 na kina na poche ata mayinga yake tango ngosonga na basa dalos. Pasteur na mama net soka tete alongo maneta kitisi atalié. Titi atete alongo maneta kitisi atalié. Atete alongo maneta atalié. Après bien église est-ce que vous avez remarqué ba bien prophète vous avez remarqué ni to moni zolo ngona maneta otela papa bin nzamba zola kisanga tata oyo avandi na bureau moko ba carte de corps basingeli. Bala kisinga villa sombi na man campagne. Ba piscine, ba travailleur doki mutu munene. Baiko la kisanga lisusu na banque ndenge azako kotsa bamboko pona kobomba. Donc mutu munene ndenge basa dingomba. Pasteur wana lobi soki profession nzamba la kise sepeli si yo seme. Alors na moi $5 wana ke ko seme yango. Oyebi ke tanga bimi église ayemba la moko pananga. Papa, omoni yoko saka ngai. Sekele na ngai koko bima. Naza grand mutu. Yesu ba ke passe ko yela ngai. Prophète solo ya munene auto sakola. Vous comprendre?
tanga lobi bongo ngana ke na ndako ne na vanti madame omoni mobali no nzela masanga nzela zo tambola apeso prophétie ba pesa ke na église na lobaki teke makamu ta mepo na boye ko cha desordre o alobaki mutu papa to na esengo ngana bioza na esengo ozozela kufa mobali na yo to mobali na yo azoko zo défaut moko ko sala très danger oh papa le boye pona ni bien rien papa yesa ko sala kaki o sali bon po bang sa biso tali biso motema ngana bi de kampote deuxième jour baninga ni be ko so e ba kiti ba ke komela masaka ko bi na ba ina na kata bar bitumbe bini na kata bitumba na yekuta sala kine inusa moko azumu na beti wana na cha na liso tung de se liso la bimisa donc ezala somo ine tarche butazo ganga bakena akotaka na clinique ngaleba batetenga na kinda kotabete mosi nazole ka papa Paulo limbisa biso nde toza ngo yeba ndeko wana lelo asala ka théâtre liso eza défaut bacha liso ya soja miao nasala ki combien d'années d'hôpital pour na liso mokolo abimi alobi na bande konena kinda ndokto na kinoko fuko papa asambola limbisa na senge pardon na boaki koyokai conséquence nanu nde ayoka senga pardon moni congolais asonika conséquence on a besoin histoire vraie congolais asonika conséquence walanda nzela oyo papa akwa bon na te ya nzambe oyo azali ne nzambe te bon bénéfice na ngai wasambulo ezali nini po nyoso to le kakatolo kakabambongo poto teya papa bénéfice na ngai ezali nini parce que ce qui pona nga mongo ndesi na tika misalo parce que bande ko bazotala ngai batala nga bien papa so nga bien oyo nsoto na nga nsoto na yo tende non nga na sala ki soki na termique bomu na nga awa osotala nga ne longité mato inde ka mutezo monana ne longizo mona penza te na konti pona ni kolara malamu zate pona zani tumba ya baki oso comprendre ceux qui n'a pas ça pour na timvo matango na bandaki na lelo faye lelo na lekana comme arubiste mais pour ni lelo na son maigrir pour na ko l'accepter tout ça même na batu ça et poza na mutu ka mo mutu ka moko pe ko to mutu ka ngoya eza so mutu ka ba Mercedes élégance c'est la série papa so zene bina na posala ngana mo temo na vani no so zene na posala no ko marjala non papa batu balingi ngaite ce qui bat babike mutu lokola papa asambola zota mona Mercedes élégance c'est la série que to lukile pe mo mutu ka moko tambola kana ngani na ko boyango parce que lelo yo naza obligé ko tambola na kata mutu ka pona nini yo moko yebi Kongo na maito bimisa sango o ba yebi ngana ba yebi ngate na yebite ce qui na tambola na makolo batu musuba ko tonda na kanga na insécurité je suis obligé ko tambola na mutu ka mais ce qui nazo ka magana kimbambala wana parce que naso senga batu mbote me batu pe ya bolingo bongo tata soka sana bana chef de famille bana balesa ke bana basombre ke mutuka bana basombre ke ndako mais yo mo papa lo ba ke tango satan bimela ki yo diable bimela ki yo bisa ki yo ke na ko chaba tu mitema to vana miso ko chaba tu mitema pa makasi po ba ko servir yo te etika listu etumba ya yo obunda obondela makasi po batu wana satana eza ko bondela te satana ayebi ke batu nyonso basali na planète baza ko sale parce que soko ke komena masanga o sale la kai okomi mutu na ye oyibaka to kosaka o sa déjà mutu na ye o soko prendre o sala ka kindumbo sa mutu na ye o skro kaka o sa mutu na ye o soko prendre yanga baki batu nyonso basa yangai pourtant yozo sala na kati ya compagnie na ye ya kokanga motema po basali sanzela bien te kaka bata théâtre ba musicien bana ba komisi bango bata bomemo kaka ba congolais unande alobaki na ngape tala ba prophète na ba pasteur lokola baso sale na ngai na fongoli batu mitema baso sale sabango baso ko pesa bango mbongo yo to kangi ba motema ponazo satana zo prouver ngaki bato na basa ya ye donc batu wana so ba kanga motema baso bi l'accepter na ke basa na mo ya satana na bana na yo mo mais baza ko luka mingi baza ko luka ngai te na bana na ngana so ko préparer bango po ba koma ya makoba malamu même singa pe na zaki na baere on se comprend nous sommes peu bana na lisanga bolingo ba koma pe normal pe baza ko bunda déjà baza bana na ko tuti la tolo est-ce que vous comprenez ngai mais sikoyo na mutu musu patali ke non na sombela papa na nganu pa na sombela papa na ngai mutuka mais mutasomo na ngo perte mais tant que si papa asambula sana pasi papa asambula kabi mokolo mo bato mi bala le côté amelita maite abimita salonte
pour na kobondela ndeko na bika sacrifice wana na sali yango mais bango pas sala nga sacrifice tata na bango molimo za la malamu bango balingi yango te c'est ça la différence bango ba bika ke wana tâche na yo wana tâche na yo non tâche na ngeza nini nga na za mungu na bango batindi nga balobi yo koteka to kosala te yo zo sala pona bango yo ko bikisa bango na molimo bango ba kosunga na nini na mosuni siko sunga na sokela etumbo yela bana bango po bazo tsanga na musunité devoir na bango mais nga devoir na nga yo ne ko pesa bango boyebi devoir na nga butu bango balali nga na za ko bondela pona bango c'est ce moment na ndenge na question ka ko tuna kingai ndenge nini batu baza ko danza pour tulu bango na kembote po balingi ko sala te voilà tokomi okende malembe na suka ya lesolo na biso papa tango talaka tutali na Afrique te tutalaka Congo oyo bapesi yo charge tango ozotala bana ya Congo na kati pasi nini oyo monaka soso monaka yango papa soko moni ngai na vivre à lokola prisonnier na vivre ka état d'un prisonnier na kama na chambre tango na bibi na moni mwana mwasalati pantalon na yebi déjà sekele b'impérialiste babi poto dominer to envoûté b'africain to sala ke bana na bango ya basi to pe ba mama balataka ba pantalon pona ko tcha envoûtement donc na mona ka déjà passe pour mutu wana okoko yebisa ye makoyoka te asola ta pantalon papa to mama azo parvenir ko sombela mwana pantalon mwana mwasi est-ce que ça na lusambo moko te oyo ko permettre bato ke sans que mutu ba te ya yena no me ba prier pour la délivrance ezali savoir landanga bien eza siko lokola ndenge bana bazawana ndenge bana nga bazawana nyoka zuya poiswa nga na bandi prière te na ba mwana keba nyoka mwana soki ayoki tanga kebi nyoka kuswaye ndeto bomi nyoka mais mwana boyi ko keba nyoka kusala nini akuswaye savoir moto oya lingi ko yoka mwana mwasa ko kolata pantalon te sans voutima na nouveau ordre mondial s'établit dès bamide basala ki pona ko envoûter la pantalon tika nzoto non oyoki déjà que batie journée de la femme le 8 mars balata kani maputa poni balata pantalon tika nzoto te poni ba bemba journée de la femme po ba komi basi donane mo mabako maka basi jour moko après mi connaît ce qu'est manipulation baza manipuler vous comprenez et c'est ça pombo kesala mbindo nzambe acha grâce na yete po ba yebi nzambe na biso faiblesse nezali mutu soka zo sala mabe po ya ko manifester d'autant que otikali na mabe nzambe ko manifester c'est ça mona batu baleli mutu pa kufi boke morgue donc il faut donc yango bango basala ka service ke bazo multiplier les bino ba stratégie ko sala mabe po nzambe kasi papa na lobango te na lobango na lakisa na émission monsieur Léopold tikana zongela yango parti wana na zongela parti na boskize ngai bolanda malamu na fona na téléphone pona kamera po ba dusko ba mona on dirait tito kokufa mabe ko tikala ezaka permanent donc on dirait mutu basala ye po lelo asali mabe lobi asengi bolimbisi lelo asali mabe lobi asengi ba misusu kutu bazolo mabenza me muta salango non nzamba sala mabete système wana ezali ya satan po satan pe eko créer nini na ye kutu yo lelo yo ndongo zana okoko sala pe moi eloko no moko boyime ozobomulango pe bato to bagenza me muta salia kasi na zolo badon permanent ndenge to somona lelo machette bakoko na biso bazaki pona ko kati nango banzete lelo bato bakomi ko kati nango bato nzambe mutakelia du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi.
Ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté et mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre. Bayebi déjà koyiba, koboma, kofinga, kozwa basi ya bato ezali mabebi no bosansu bosongisa bango wango. On se comprend. Pour yebi que soki tozoki na matalité wana directement ko kabola biso na nzambe na biso. Omoni plango. Donc osala mabe eza lokwa komi kabola na nzambe. Siko ya tindi banda boko ko naomba yebi ke kofinga eza mabe, kozwa basi ya bato eza mabe, ko yinana eza mabe, mais bino bosongisa bango wango. Ba banda ko yinana, banda ko potana, ba banda ko sala kindumba. Donc ça le collègue kabuli bango na nzambe na bango moya défendre bango na projet biso tozanga boso na bango ezate nde ba comme esclave. Est-ce que tu vas continuer ndambo wana bato ba comprendre bien balanda tozonga nde kosonga des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté et mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre. Toyebi deya banda boko ke makambo ne sali mabe. Mais bango basala nso bazongi sala biso ngo, nyonso ne sali pona kokabola biso na nani, na Nzambe, bango banyoko la biso. Siko biso soki totiki koyinana, totiki kindumba, totiki milangwa, totiki mabe, directement tokwesi satana. Tokwesi mindele, Afrique ezongi ne sikana yango. Ponzambe na biso kozongi la biso na force nyonso. Vous comprenez? C'est ça. Voilà, bandeko, toke mwa mulai na lisolo na biso oyo, tokomi presque na suka po tosilisa likambo oyo. Papa wa Sambula. Oui, papa. Oui, na Congo tokoma na style moko, to ba Congolais tokoma na style. Ata balagi so loko eza rouge, yo lo baka eza bleu. Hein? Eza rouge, mais yo lo baka eza bleu. Balagi amen yango na ti. Donc nyonso to koloba bino bango baloba kaka amen. Amen, alléluia, amen. Voilà. Siko o nyonso tozoloba, tozo ko interpeller ba tozo sala makambo nyonso. Comme tozana ba millions te oyo to kabola. Pour ce tozana ba millions, je te dis émission oyo elingaki nyonso bato nyonso balinga ba telema po balanda ngo. Na bi ba pasteur mususu moto azote ya lobi frère wana nazo pesa $3000. Hein? Abimisi pe $3000 tango apesi bato bayebika ke comme abimisi $3000 aza pena ya Nzambe. Or akoza ne satana bena uti nango kuna ye a multiplier pe mbongo apesi $3000. Awa biso to na $3000 te $5000 apesa bato te eza mwa pasi po bandi mabiso. Donc eza vraiment mwa pasi bandi mabiso. Assurance nini yoza nango po oyeba pena ke bana Congo bakondima évangile oyo ya mvuluzi évangile. Donc bandima mvuluzi kimbango assurance nini yoza nango. Bon, assurance ezali lelo déjà kotala ke nazali na papa oyo bazolanda ngai na Congo awa. Omoni lelo na Congo nga naza na mbinza. Mutawuta matadi yako sambela kana mbinza chaque mercredi. Mutawuta kimbatseki yako sambela kana mbinza chaque mercredi. Mutawuta kinkola yako sambela ka. Pe lelo tala ke ba papa lema à partir de Europe kuna ba mama Sunda ba papa Lukoko Mwamba, ba papa Kanza ba mama Kanga, ba papa Mvemba, ba mama Pole, ba papa Matondo, ba mama Nzuzi, ba papa Nempanzu. Et basebele bolimbisana ba oyo ba mama nièce ba mama Mondo, basebele ba mama Ngalula na Belgique, basebele. Oso comprendre ngai. Basebele. Donc bango basala ki pe ba chrétien. Bazalaka pe censé comme moi, nazalaka pe censé. Mais tant déjà mi balé. Bason di mawasambula, mi sakto bason di mawasambula. Na ebike na oyo pe moko mi balé ba kozonga na nzela na biso. On se comprend. Sikoyo ngai na ba oyo tondimi déjà Nzambe na biso, to longwa na ba pratique nyonso ezali ya momoto.
tozala na bolingo solo tolongwa na escroquerie ozolongo oyo ka tolongwa na kimoyibi eloko ya yo te kosala mabete koyiba eloko mutu te jalousie te ya tosambela nzamba solo tosambela nzambi mpo mukeleka na bosolo tango bakomona bilembo pa na biso bani ko manifester tango déjà komi ko bopito po na biso ekangami eza na kata monde za terre na bana nanga mingi na sokamba bopito ekangami po na bango vaccin te kiste tonte mama aza na 10 kilo te azobota normal makamusu très bien mwana beli to bondeli mwana biki et ça commence ndenge ba mindele ba ndenge ba ventilier baloba na français ya normal te ba ya ba ventilier baba ça commence à viendre vous comprendre na français ba ventilier alors c'est là bango balobi ke e bandi kokoma donc bongo et lelo papa ye bango même ne de konvolus kimbango batuno su bandi makite parce que batuno su basengeli kopikate ba oyo bakobika na ngelongo bakosala ba oyo bakozwa conséquence tokotala bango pe na mesu c'est ça bon lelo papa wa Sambola soki vraiment mbongo ye mbongo donc mbongo na ye donc bana na yo moko oyo yo ozosambela na bango bache ba moyen bache bena ba moyen ba ndeto zoloba makama mutuka bakari ya forme na ba forme po bavani na mboka oyo mituka ngo basala ngo est-ce que eko changer papa wa Sambola comportement te papa ngai na bote mina mobola na koli mobola tangu nazoka Mercedes wana et chansanga comportement te Mercedes eza moko papa sikoyo papa na ngai mutuka siko chansanga comportement pona na bonza mutuka eza le côté eza moyen de déplacement et est-ce que belé te nazana posa na ngwe belé po za moto oya ekoya ebelé oza papa omoni souci na ngai lelo oyo omoni mutuka na ngata muso e dérange ngai neti samedi wana kuna to akosala misolo ndi pona nini mutuka tozo e dérange ngai na komi ko kita na nzela babunda na ko bomsa mutuka mais est-ce que yebelé po ezaki mbambala nazana posa belé te yokana papa et c'est question na nga po ezala bien ngara ye neti na mutuka nanga na ye ko pesa yo oboya te ngabu na pesi papa le mape ya ye na mutuka na ye papa zinga pa ye na mutuka na ye mama pe aye na mutuka na ye batutu ba ye balobi papa oyo quand même eza bakado bana no ba pesi oboya ngote balobi pe kilongo totonga kilongo pe etongami ya munene pe ya bien est-ce que eko changer yo ndenge ya kozala te na ebite yo mtozo vanda mikolo poso ya pe mingi pa na mikolo yo tozo vanda pe mwa mingi muto a changer kapa yebanaka ozo comprendre papa nana via ka matérialité po bakelanga po na matérialité pe nazo souhaiter te que mituke yelange bele bongo na litomba na monini moyen de déplacement non moyen de déplacement bo soki moko ezali soki balobi ke moko oyo nasombela papa wa Sambola asoki kufina sombele lisusu mabezali peut-être au copain ngate mutu na mutu aye na tour na ya pesi oui soko aye na ngona aye na ngana ba pesi ngai peut-être soki ekoki pona kotonga kilongo loka tona mapanga kilongo te faut tonga kilongo ndenge ba pesa nga mission na ba province nyonso ya Congo na Brazzaville na Afrique mobimba to teki mi to kapeto zo so mama bele soki za 10 to teki 10 to so mabela bi to tongi pe kilongo munene te nyonso za pona kotamba tina ozaka na moko pona kotambolela. Voilà, merci. Mais pour échanger matériel, nga soko échanger parce que ce qu'on changer tant au gouvernement le loi Kabila ba benga kanga ba proposer nga $1 million. Ce qui n'a $1 million ya mbonga mukete et ce qui n'a côté qui na katanzela wana à part $1 million miso enge ba doya pour na nanga ta moté pour zaki nzela na moté donc tout comme le loko mokili et ko changer wa Sambola te pour nga mutati nga nzambe so nga na changer na mokili na komi komona mutu lokola yo pamba nzamba bomangati kama tena vivre. Voilà, avant tout soukisa les solo na biso papa wa Sambola a évitera nini na vie na ko éviter alors ipina oyo na évitera donc eloko pensa oyo ngai na évitaka makasi ezali kaka mabe bongo olingaka nini mingi kolinga eloko na lingaka makasi soki batu basali nzoto kolongono pekinya toza batu lobi toleka na sens na lobi te wana question mususu na te nazo compléter le point
et loko ni na lobi bongo ke so bato ba kimia mona kata lisanga na nzokamba so bango so ba kimia ndenga na kolala pe malamu mais ceux qui mi balé mi ça va so benga na kolala malamu te po ba kotungisa papa asambula biso na do na kobunda po na santé na bango mais ceux qui bango bazana kimia pe na kimia yango loko mi balé na ngaba voilà lobi to leka eloko nini yo linga otika na mboka eloko nini linga otika lobi pe na ke bon na minute oyo ngana kokende na ngai mboka vermeza na ngona kimi eloko oyo papa matondo mingi ngana mingaka na tika na mboka kena ke mboka za kinya ko rétablir kombo ya nzambi pour tolendo pe sauver na biso kimbango bana Congo pa Afrika ba yeba yango donc wana pe na komona ke boye na ngana mokile za na bitomba. Voilà message ya suka pona lisolo la biso ya nena. Bon message ya suka ezali kaka bande konanga bana Congo na songisi matondo mingi na yo mutu oswaka opportunité ya kolanda tango déjà olanda biso ezola sede ko moponami mais yo nde mutu zotala neti ça na papa na biso moko na lingi ye mingi alobaki nanga papa na solaki na papa kanza na tali ba video na yo papa tukanzela na biso na fona na nzela na mais papa na bande ko mena masanga na cigarette siko papa na zobunda mke na tikaki masanga siko na zobunda na tika cigarette pona landa nzela na yo. Donc cigarette nous ont payé c'est pour nous relancer nzela naka. Donc bon moto. Donc yango na cigarette ba komi ko te fumer et préserve à la santé. Ozola ndeluko ko détruire yo na tinate. Maman mususu azomona ke pona landa pa wa sambula kuna papa wa sambula ba mèche te, ba plante te, pantalon te wana na okokate. Donc pona plante, pona pantalon aboy ko landa nzela solo. Ozomona et salama kaka na kilongo eza na mama moko azalaka musulman musulman penza bango so ba musulman ko to baza ba tchadien ba yeko ya siko na Congo pasi mama na akoyi alagoni bana baza kolela boye na quartier balobi ke non boke dene ka papa asambulo so boke de papa asambulo akobika mais en tant que ba musulman mais mwana na ye imame ba kokite ba bike non mère ko kufate to yebi makaba papa asambulo ba yene pa na ngai tant ba yene pa na ngai balalisi ye wana ala boni na ke wana na telemi na so senga pouvoir nzambe tant na lobika liloba moko nzambe kele que soit ça musulman bana na ye ba musulman ba kumisa mokolo mokote mais ceux qui ba yene na makolo na ngai sike ba reconnaître que ça grand kenzela na bango mi monisa ko zali grand pambate bango e ko sala ke ba ye bazela na yo mama wana ba moko ko sula telemi. Vous comprenez? Tant que zongi na ye pas quand même 2 minutes. Tant que zongi na ndak, si ko ba voisine na bango. Mais hey mama bige, hey na to monati, hey boy. Si ko bande ko mususu ba lobike. Si ko bino moko pe bozo mona poni bolinga ka wala na banzela mususu. Mama moko bandi ko bela susu. Et moi fièvre kaka malade on komi complication. Si ko ba tabi mama, OK na hôpital, ko ba rendre hôpital c'est que papa asambulo. Et loko ni abi, papa asambulo linga ba ta plantité. Ba mèche la mèche plante mabe mamango une semaine à hôpital ba passer ba moto ba bonde de maman ba kofi akepa ba likola mèche na plante on se comprend ponzela ya solo mèche plante ezali biloko ya deuxième monde ba karashika ba eras ba aphrodite on se comprend eza banzela moko ba mindele ba sali pona ko s'accaparer na bagage ya intellectualité na biso on se comprend papa na ngai ba maman nzamba pesa bango suki ba bongsa suki na bango siko batu mingi anzela pa samula ya bien mais plantité mèche pantalon te donc pona pantalon na mèche aboy ko na nzela so mais maman yeba ke pantalon na mèche e komi mona passe et de demi bali pa samula ndé est-ce que compliqué ngate batu ba mena masanga ngate batu ba mena diamba ngate batu ba zo de momi moyina la ndate mais nzela so babenga kape balobi pe me babi papa menzela na passe donc pona diamba to pona makangu oboyi nzela so ozomona donc eloko sokanga mingi yango mais ba papa pona nzoto biso pe tozalaka be sensé ozo comprendre na lobaka ngo autrefois na sala pe sensé mais na ekotala ni tant on a que sensé nzela hôpital ezaki pamba mais tant on peut vanzami pour quitter ngai na tiki oyo na badi kolanda lelo papa quoi qu'il en soit naka moi fier au vandi penza boyeke moi ça soka to mandefu madame azokata nga mandefu pa azokata mandefu amona bayina mutu alagoni mwana 11 ans bakoti boy ngapi na suis panique na mona mbasa bimeli ngai
papa asambolo moi sona continue au kata basi on a ange ko ba bango ba ange abimeli nga dans l'espace ba mona te abino ko banga te akato mandefu ba kitisa ko bika ngai malo zolo continue au kata mandefu et papa ozomona te mwana ngadi continue ko kata nga mandefu mazo manyo kata mama kitisa mwana se papa mwana ndinga za bora bato na baba wale ngabi bo kitisa se tango ba kitisa mwana sasala telemi mwana telemi abaye boy ngai mamesi la biki bokena. Vous comprenez? Nous sommes sentis que nous, nous sommes en solo. Alors, pour nous protéger bon Zambé wana, il faut na lingayo. Il faut na zanamala munayo. Il faut na quoi ça manaba désirité pour di kabouane bungangate. Est-ce que vous comprenez? Mon devoir c'est ça. Yango yo kapa assemblée kaka na chambre. Vous comprenez? Si vous pas assemblée, vous avez jouer. Et si vous jouer, bah si bah yela yo qui était match, il faut assembler la pour la biso. Non, football bat bayaka sote bayaka be ki muso ba premier pour la kishasa ndengo zailaka bat ba ko buleyo mutaba ba ya nini ya ba match te bayaka pe ah papa chabiso na losambo ngana bi football les alliés démoniaques ezana nzela nsambi pour tout le monde po yo ko senga losambo me bino ko na équipe na bino bo kino ko sala ba gri de ki moyete vous comprenez football ezana na trois choses et na défaite et na nil et na victoire ceux qui vont travailler bien, beaucoup gagner, mais ils sont dépendants de notre travail. Naïf, ça montre. So, il peut être jouer. Moi, Grégory aussi. En tout cas, Nzamba so kanga papa. Grâce à Yangwana. Na tikala ko simba kisite na finanga. Na kutana na nganga boyete. Yango po moni bakasaka ngai. Ceux qui na lingina la ki sa place bakasaka ngai po sala. Vous comprenez? Donc baboti nanga basoko pekisanga yo ko beta bale to ko sala nzambe kele ke soit talent na yo mais bandako kasenga poso aucune équipe ils ont une équipe loka ba vita boyoza 11 zoko osani batu bazako balukinga na kisi bazonga te balukanga na crampon nga ba kotsanga crampon awa ndenge na kati awa na koko fongola non tika to les solo ba kotsanga i crampon osomon donc choc baboti na babito pekisa konzela bale nzamba tiki ote masala bopotika ponzela no ngotenzani ozali po bikisa bato bana ko voilà bambote po to sukisa les solo matondo mbote mingi epai na bino bana kitwa de kabasolo oto bengi disanga ya bolingo pe na bande ko nyonso bazana na libanda ya disanga bolingo to sa ko benga bango bakota na disanga bolingo to yeba nzamba solo po to so kimia pe na pesi matondo mingi na bande ko bosana nko boya ngai pona ba posa ya nzoto mais na ebike papa maman pour ça nzoto ça ko kamanzela na yo biso to sali poto gumba mela bike côté poto gumba mela yesu to yawe to diete poto gumba mela alate to sali poto gumba mela nzambi pongo et tango yo biba koko na biso bandoki yeba ke tango yo papa to benga ba koko na biso bandoki tango so zaka na 15 tango so ina 12 ans mais lolo komi na 75 ans yo poko mikoko siko yo pozandoki alors sosola zongela ba koko na biso zongela nzambi pongo oto bengi ma weja nangila mvidi mukulu akongo mongali nzapumba nzapa ona shongo mungu wa mapendo na nzela ya mvulusi kimbango toko sambela mvulusi kimbango te mais toko sambela nzambe oyo mvulusi kimbango asambelaka oso comprendre et to longwa na babiloko nyonso ezali na litomba te kati na bomoto na biso to sa ko poisonner nzoto na biso na biloko ya kolia na biloko ya komela oyo eza na litomba moko te. Tout est utile, mais tout n'est pas utile. Même Batabib Balobango. Mais ils ont des français, mots français d'utiliser. Alors, nous sommes malam, mais nous sommes malam ou te. Bandeko, tout le monde a bilo que ils ont mis la biso. Parce que dans la vie, ils ont vivre. Ils ont souffert, tous en essengo. Ce qu'on s'en essengo, oui, maton domingi. Mais il y a pas que ce qu'on a la mabe, et c'est mon aussi là. Ce qu'on continue à passer au collet la mingi. Mais ce qu'on a passe, dans la paix, mon panzi, aux autres tambolandengeni, comportement nous en dengeni. Yo zaka kapono poissonné yo zaka kapona o chola yo zaka po kabwana yo zaka pono divorcer yo zaka kapono mela olangwa yo zaka posa ozwa mwasi ya bato to mbala bato papa mama bima na nzela wana zongela nzambi mpungu zongela nzambi mpungu elakisi kotika mabe so komika kosala malamu nde kozongela nzambi mpungu nde malamu ekozongela pe yo lobiko kimia esengo bungisa nzoto ekoma na maladi ekobika na nguya ya nzambi mpungu tolendo na kombo ya mvuluzi kimbango matondo kimia balongo za bakati na voilà tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso boyoki ndenge to solo ba chaque samedi boyebi yango na papa wa Sambula pona lelo to sukisi awa mais bozela biso na numéro oyo to kosala na semaine ezo banda
botinda toujours ba question na bino même so moni question na yo na bosana ki yango na posa ngo te rappeler ngai na émission to sala to kotinda to kotuna pardon pa papa wasambula esanga bolingo nyonso to pesi bino mbote mama Pole papa Lema bandeko nyonso to pesi bino mbote matondo botikala malamu matondo.